te bandeko nanga mokili mutu pasi mokili kobangisa mokili oyo bandeko nanga nayebi te soki toloba ndenge nini kimutema mabe na mokili oyo eleki kimutema mabe na niveau moko pas possible kimutema mabe moko ekoki toutefois même kobomisa mutu. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya tout royo na memeli bino kandenge bomo na memeli bino comédienne na bino Vonette na memeli bino pe Belvi Kandi la patronne na bandeko nanga mwasi nzambe mwasi kitoko mwasi moko akabela kanaye mwasi oyo alonga nzala surtout na République démocratique du Congo pona maboko na ye maboko pembe motema pembe donc na Belvi Kandi makamnyo surtout ezalaka nango pe ekendaka nango kaka kitoko o wapi nini ezoleka bandeko nanga makambo nini ya somo ezoleka avant tokota na moi émission tokota penza na monzido émission na biso en tout cas na olingana nous na sensibiliser batu onyon surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne moko ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe je vous prierai surtout de vous abonner massivement abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga bozwa nanu bakiti bo vanda kande na lobaka makambo mosusu ezalaka bien to beta lisolo boza ya kovanda zwa penza kiti na yo vanda na yo tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni mwa sucre na yo ezanga katea mwa ti mwa café tia pembeni tia pe mwa eloko kulia kandenge ezalaka baliaka kaka car on ne sait jamais donc koki kotia na yo fufu mwa loso mwa soki mbala ya kalinga soki mwa poteto kandenge zalaka mwa kwanga tia mwa musuni na yo mwa mbisi ya kokauka kote mosusu ozoliaka kote mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani kombo surtout ya Étoile Inès TV na système kaka oyo tolobaka système ya moko système na biso ya chaque jour kaka na système ya étoile et na système toujours ya nini ya tokos makasi. Bandeko nanga nini ezoleka lelo tolanda lisusu na 21h tokozala lisusu na majabu lelo eza kaka résultat ekobima pona koyeba ba candidat nini oyo bazalaki na bango qualifié pona compétition na ba candidat nini oyo bakozala éliminé mais malgré ça ba ozwa na bango ba cadeau surtout ya rentrée scolaire yango majabu alobaki kandenge ezalaka na système moko ya bien mingi makasi. Bandeko nanga makambo oyo na memeli bino lelo eza makambo moko eosala pasi pe mawa. Makambo moko eosala pasi na motema biso nyonso tolanda filme oya sika filme ya Vonette na chaîne ya ye moko la patronne na Belvi Kandi ya Belvi mwasi nzambe mwasi kitoko wapi mwasi moko asololaka tobengaka ye mingi Poutine de l'écriture donc yeso qui a commis c'est que makambo eza bandeko nanga nini ezoleka na kovanda ka boye to ekomona na ba réseaux sociaux parce que makamnyo so ebandaka na ba réseaux sociaux ba komi ko critiquer Belvi Kandi oh pourquoi ayaki ko exposer kandenge zalaka ba défaut ya nzoto ya Vonette ayaki ko exposer yango na ba réseaux sociaux et surtout que na ba film ba épisode ebele ba ofinga ye ka ba défaut na ye. Donc ezate que film ezalaka théâtre batu ebele na ba film ba donc ba ozo finga neti ba Naomi Lufia Kenda ba ofinga nde kufinga
Bandeko nanga yango nga na zalaka awa na ezalaka awa pona koya ko juger mutu te to na ezalaka awa pona koya koloba soki ndenge nini me na mingi na yaka poto sala biso nyonso analyse kandenge na lobaka bandeko analyse nanga ezaka ya koloba wana eza musala nanga donc koloba nde biso ya bino bokomela biso kana ba commentaire selon bino bomona ki ndenge nini makambo bantu bazoloba ke Nobel Vikandi asali mabe normalement ta soki ezalaki filme il fallait pas bando finga comédienne Vonette sur ba défaut na ye moi limite il fallait ezala sali mabe makasi selon bino bomoni ba suggestion o batu ba pesi balobi bientôt balobi na bango mabe bon bandeko nanga côté nanga na koki ko banda problème eza nini ndeko na biso Vonette eza teke na filme nde bato ba ofinga ye te en réalité histoire oya filme oya Vonette bandeko nanga eza réalité oyo ekutanaka na Vonette na vie na ye place avandaka na quartier avandaka communauté ba considéraka ye te bandeko nanga eza réalité eza teke no makambo ya théâtre. Donc on a filmé mon bimba ndenge bomoni bongo parti ya munene eza réalité yande kona biso Vonette aza donc na quartier na bango communauté entourage na bango y a de ces personnes en tout cas bazwa kaye au sérieux te ebele ya batu ba finga kaye batu mosusu ko boakela kaye ba jeton pas possible batu mosusu ko minimiza kaye donc ba omona ye neti aza inférieur comparativement ya batu mosusu eza réalité ya vie na ye batu ba finga kaye bandeko batu ba chola kaye batu ba considéra kaye te ndenge bozo mona histoire oyo eza te que non ezaki ka na film soki Belvi kandi lelo amemaki yango na film lelo biso nyonso to ya kotala eza mateya bayaki kopesa biso. Dans quel sens bandeko nanga film o eza kitoko soki réellement Olanda ba épisode nyonso tina suka bo Olanda bokoya ko comprendre bomoni na miniature déjà ezomonana mariage ya Vonette na tonton Vini donc suka ya réussite et puis bomona na ba film na ba partie nyonso il y a toujours de paroles oyo ezo ya ko édifier ko fortifier Vonette donc film oyo il fallait kaka esalima pona koya ko encourager bandeko na biso mosusu na société na biso na communauté na biso ezalaka soki mutu aza handicap c'est comme si okomi inférieur par rapport ya batu mosusu batu ba ko considérer kayo te batu ba ko bando tia kayo donc yo peut-être oza mutu suka ata soki ba projet moko boye eza na manifestation moko boye zo salima tellement que mutoza na handicap bako considérer yete bako considérer nanu batu o bazana bango bien bazana ba défaut banzoto te bango nde bako zala considérer liboso soki ba monike batu oyo place na bango esili sikoyo nde bakomi koluka batu mosusu eza bongo eza réalité ya communauté na biso soki film oyo yaki bandeko nanga eza c'est aussi une façon ya koya kola musabiso ya koya koyebisa biso ke mutu nyonso azala aza handicapé azala aza mutu aza na ba défaut te azala mutu aza soki ndenge nini azaka mutu et puis aza na valeur na miso nzambe e mata ekita azaka na valeur bandeko nanga lelo to mona il y a de ces personnes bazaka ndenge moi défaut ya nzoto soki liboko ezate soki makolo basi bakata nyonso mibale mutu abotama soki ndenge nini mais tango azokolo mona na ba famille mosusu bazo minimiza kaye bazo considérer kaye mais omona tango mutu akoli nzambe ekosala yepe ngolu nzambe ekosala yepe grâce vie na ebongi aye kokutana soki na nani aye kozwa soki opportunité moko boya musala moko boye musala wana ba oluka ka mutu oyo aza peut-être na ba défaut aza peut-être handicapé ba oluka mutu bongo ake ko se retrouver na musala wana situation na changer kombo na ye komi kolobama ezalaka bongo eza teke non soki mutu botama na aza handicap wana penze la kisi ke non c'est fini batu nyonso batolaka ye mutu wana aza na valeur te bandeko nanga ezalaka bongo te
mutu nyonso nzambe ayebaka pourquoi akreaka mutu na ndenge na ye moko nzambe ayebaka. Siko biso tozala wana te ke no parce que nga naza na makolo nyonso mibale naza na maboko nyonso mibale donc nga na leki oyo aza nango te oleki ete oyo eza penza mateya moko ya kitoko bandeko na nga pona ba oyo bazoya kolobela Belle-Vie Kandi. En tout cas je ne vois pas le mal au Belle-Vie Kandi asali. Belle-Vie Kandi bino moko boyebi aza mwasi moko bandeko na nga bilo mosusu balobaka nga na lobaka na nga bilo mosusu ke moni mutu osala bien yako betela ye maboko communauté na biso tolinga kaka soki mutu azosala makambo ya bien ya ndenge nini biso to ya kaka to kritikaka biso to ya kaka to cholaka ye biso to ya kaka to sala soki ndenge nini te to tika biloko ya bongo. Filme o penza Belle-Vie Kandi asali yango kitoko a composer yango kitoko a komi pe yango kitoko. Eza filme moko eye penza kola musaba biso mosusu. Eza filme moko eye penza kopesa ba o nyonso bazana ba problème nzoto kandenge ezalaka mwa défaut na nzoto esala kiboye to ndenge nini ba mosusu ba bota mabongo ba mosusu eza ka réalité ya vie peut-être ba bota ki na ye bien na kokola kaka mwa accident esalami muntu akomi bongo sikoyo aye kopesa bango courage ke malgré Oignon se zolobama. Malgré handicap na yo, cela ne te donne pas la force ya olobake non, nga naza mutu te na société yo pe oza mutu. Oza pe mutu. Oza pe na ba droit na yo. Oza na ba droit na yo en tant que mutu na société. Oza na ba droit na yo en tant que mutu na communauté. Eza te que non parce que naza na loboko moko te yango nga bazo benga batukuna nga na kokende te yo pe kende oza pe mutu lokola batu mosusu. Lokola batu mosusu yango tomona kana ba pays mosusu développé na ba pays mosusu développé bandeko nanga il y a de ces personnes au balamuka ka balobi malgré que naza na chaise rolante naza na maboko na makoloté. Mais ceux qui bazo sala ba réunion bazo luka batu ceux qui na musala ye pe akokende kuna lobi nga pe na za mutu azo déclarer pe ba loi na ya lobi ba classe oyo na tangela yango naza na ba qualification nyonso naza na 3 pe ya musala neti batu nyonso tomona kango bandeko nanga je m'excuse tomona kango ata na bébition mosusu omona ba handicap nyonso batie ko revendiquer ba droit na bango balobi te biso pe tozana posa misala biso pe tozana posa parce que to kendaki école to tangaki ebeli ya batu basala bongo mena communauté na biso ezalaka soki mutu peut-être azo boiter mutu azo bégeye bakomi ko minimiser ye bakomi ko mona ye neti mutu moko aza eloko te tellement communauté na biso eza communauté moko elingaka penza ko benda batu ebele na sima et ce qui n'est pas bien. En tout cas film oyo kandenge na loba ki ne bandeli bandeko eza film moko eye penza ko pesa courage na batu oyo baza ba handicap eye ko pesa bango courage que non la vie ne se limite pas ici. Donc bino pe boza na ba droit na bino pe bokoti ko sala bino pe bokoti ko surmonter gros bisous surtout ya ye moko Belle-Vie Kandi la patrona et surtout courage nandeko na biso comédienne na biso Vonette bandeko nanga c'est une femme à apprécier parce que ce n'est pas donné à tout le monde lelo après lobby mutu alamu ki penza que non na kende na sala théâtre surtout na makambo oyo elekilanga na société. Il y a tant de personnes au lobanaye que na vanda nanga mais pona ye en tout cas mi pesa ki courage wana lobi non condition nanga mokili mobimba e monango condition nanga batu nyonso ba monango comme na quartier déjà comme na famille comme na entourage nanga déjà il y a de ces personnes au ba sekakanga comme ça na kende public ba kendo sekanga surtout public mobimba e kendo sekanga mais quand ndenge boyebi nzambe atikali ka nzambe bandiko nanga na filme oyo toyebi ke eza filme oyo ekoya pe lisusu ko fongola ba opportunité ebele na vie na ye bandeko nanga na lingi na signaler bino peke no ndeko na biso Vonette ndenge bomona ye bongo kandenge azoloba na ba filme ki atanga ki ba cours na ye ya osala ba maquillage ya kosala ka ba coiffure c'est la réalité c'est la vérité. Donc asala ka ba maquillage ba make-up oto benga ka make-up ki toko wapi asala kango penza ki toko makasi asala ka be ba coiffure
kitoko wapi. Donc ba marié oza besoin na mutu aya ko coiffer yo, oza besoin na mutu aya ko sala yo maquillage. En tout cas contacter ndeko na biso Vonette akoya ko salela yo musala moko na pete nyonso et puis na kitoko nyonso, mutu nyonso tu ako apprécier. Bandeko na nga eza te ke bilo to fondé awate eza ba témoignage ya batu oyo déjà asi ya sala musala et pas na bango ba o déjà maquilla, ba o déjà sala ba coiffure, bango moko nde bazo témoignaka na ba photo ba tindela biso. En tout cas eza vraiment kitoko makasi. Bato ya bongo kandenge tolobaka mutu soki aye na mwa business na ye kandenge balobaka. En tout cas tozala pe wana pona ko encourager ye, tozala pe wana pona ko encourager ye neti na minute ya bongo. En tout cas aza comédien na biso moko oyo ayepe lisusu ko sepelisa biso, comédien na biso moko oyo penza aye lisusu kandenge ezalaka ye ko changer mwa makanisi na biso, aye ko pesa pe force na bandeko na biso mosusu oyo bazolandaka ye, bandeko na biso mosusu oyo babando vivre donc na kobanga baoloba nga comme na nzabo est-ce que soki na kepu epai boye bakoseka nga te bakochola nga te, mais ye aye kopesa bango courage. Mutu abongo biso pe tozala wana pona koya pe kobetela ye maboko, koya pe ko encourager surtout musala na ye. Ba maquillage wana ba coiffure wana salaka eza biloko moko oyo tokoki pe koya to soutenir ye kandenge ezalaka. Oza na besoin okende feti, oza na besoin mutu aya ko maquiller ye. En tout cas salaka contact ndenge ezalaka comme ça bo pesa ye kaka opportunité business na ye pe ekende wapi, ekende ka liboso na système moko ya kitoko mingi makasi. Pona bandeko obo ya kofinga bolobi mabe penza pona Belvi Kandi. En tout cas kande na lobaka avant tokota na ba réseaux sociaux pona oya kofinga batu mosusu. En tout cas tozwaka nanu temps au vandi bongo. Tu te dis est-ce que makambo na nina sala eza bientôt eza mabe, soki monike eza mabe kosala kango te, basalaka makambo yo monike ekozala bien. Belvi Kandi ndenge aza boye aza mwasi moko azalaka na bolingo makasi, tolo bango bongo azala mwasi moko aza na bolingo et puis alinga penza batu yazala bongo. Belvi Kandi alinga omona batu baolela nzala te, alinga komona te, alinga komona te. Donc alinga kaka ko favoriser batu kande balobaka. Donc a favoriser batu pe na système moko ya kitoko wana ezalaka penza ba prière surtout ya Belvi Kandi. Tomona ki ata mama loso abando tourna ba film kala mais eyaki kokoma na tamoko babando bengaka lisusu mama loso te. Donc mama loso na situation na circulation azalaki lisusu te, mais kandenge boyebi Belvi Kandi akendaki koluka mama loso tango ka mimaki mama loso na ba réseaux sociaux lisusu na ba théâtre na ye nde toyaki komona ebele ya batu pe bazonga kiko bando benga mama loso ti lelo ba chaîne mosusu babenga mama loso. C'est de la même façon avec ndeko na biso Vonette yepe abando tourner mais et komaki après accident na ye batu babandaki lisusu ko benga kaete, babando benga kaye lisusu te. Donc atikala kika na ndaku mais talaka lelo Belvi Kandi alobi te na ke no benga azongela musala zalaka pe comédienne aya ko jouer. Alors mutu abongo bolobaki amemi to azui Vonette pona koya ko sambwisa ye to ndenge nini te. Aza mutu penza oyo alinga batu mingi wana penza ezalaka nde Belvi Kandi. Yango tomona kata ba comédienne oyo to bano yoka bango te, mais na chaîne na ye abengisaka presque ba comédienne ebele baya ko jouer. Aza mwasi moko azalaka na ba parti prité pe aza mwasi moko te ke okuta ina kisongi te, ye musala nde musala par musala makambo mususu ezalaka nango te. Donc wana penza nde Belvi Kandi la patrona. Yango mutu abongo azala bien boye pe bobeteli ye maboko na système moko ya kitoko. Ye penza obeti na o maboko obeti penza na o maboko na ndenge moko ya bien ka ndenge ezalaka. Obeteli ye penza maboko bandeko na ngai aosala musala kitoko, azosilisa pe nzala musala Belvi oyo lelo tomona eza na ba papa oyo baosala na chaîne ya Belvi Kandi presque chaque jour. Donc chaque film est baza
et komi musala na bango chaque fois baozwa ka salaire na bango bazoliesaka bana na bango baofutaka bandako baofutelaka bana na bango ba école, ce qui est bien. Donc mutu abongo penza eza mutu moko tobeteli maboko ke kokende kofinga ye sur les réseaux sociaux. Kande na lobaka esungaka nango te kokendo finga mutu sur les réseaux sociaux esungaka mutu te. Esungaka mutu te, mais un mosusu totala pe bolamu oyo mutu asalaka kandenge ezalaka na système moko ya bien makasi. Courage surtout na ndeko na biso Vonette. Courage et surtout sois toujours une femme courageuse. Vie ezalaka bongo. Na mokili oyo ata soki oza na makambo nyonso na nzoto na yo eza bien, mais yeba ke défaut moko ezangaka te na vie ya mutu nyonso tu. Eza bato mosusu baza na nyonso mais mayele na mutu eza te. Eza nango te, peut-être mutu mosusu azana likolo moko bakata yango to abotama sa likolo moko, mais azana mayele azosala makambo moko ya munene kuto ezo epate batu. Donc Nzambe ayebaka li pourquoi atiaka biso na ba situation mosusu. Donc réalité ma finga batu et bouleverser yote, mais epesa yo nde makasi pe courage surtout ya ko avancer et ya ko demeurer toujours comme une femme battante. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, to komi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo kandenge boyebi wana to suki si na biso awa bo sala partage botie la biso ba commentaire ba suggestion na bino et ko sala biso kitoko o wapi la famille. En tout cas, bye bye la famille et à la prochaine.